Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et et bah les salis retour kuna mi bukane kuna ndezo si mai etondi boye à moins de 30 minutes. Ndela ya mai ya bien exact parce que mai ozo ya boye na ozo ya bébé sur retour. Va refouler na o lukunga isangane edimisi bato biso titi suka mai awa ça pas si tenga ngasuki mai suki awa. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Ah bon?
Et bah les salis retour kuna mi bukani kuna ndezo si mai etondi boye à moins de 30 minutes ndetondi nyoso ko baluka ba tongala moye ya koyeba kokalanize mai o nyoso za itere moko ko sala suti bazo bambongo na bango me bazo batu bakoti kaka batongi avec quoi bana bavanda ki wana presque 3 heures du temps ouais ko doit libérer bana ezati à part dégâts à part bana dégâts ni fait ça en tout cas dégâts ya batu penza boye ezati ka banda ko koti mai koti ba mai kote nyoso mais dégâts o mutu boye ezati ni bango ko senga kama conseil européen par rapport à mbula o ne betibo na auto et tout ça bon bambula oyo ebeti boye eza mbula ebeti toyebi te mbula ngo ebeti mais mingi nayebi eza retour ebale nde ezongi mingi boye po ndenge esali boye eza première fois banda basala po oyo première fois esalama mais apa boye namoni problème mosusu eza te ya dégâts ya bana ya bato banini eza problème conseil no kopesa na bato babandi koto babita koto eza quartier moko déjà mobutu asisa makambo ya koto oyo bato bakovanda sute mais bato bakoma kolwaka place ezali ya basombi esikeza boye basombi mais quartier so babi quartier wana bato bavanda te bapekisi mpo bayebi déjà badega esalami wana bayebi badega esalami bazoloba baoloba me kongole teti kaka nasomba kaka natonga heureusement eza na moi boyo so ezali na banda à la nuit nde toyebi te problème elenge ezala nini oyo nyonso ya profondeur nde ekomi boye déjà tokozwa ba 2 mètres et demi ezala bonde Avenue Motocross
quartier onde bazwa kosalela bakrosa bamoto série ya Mobutu kala bakrosa bamoto baosala na avenue oyo nyonso yango bapesa avenue kombo avenue autocross te oyo nyonso babengaka yango molokai nde yango ezoa molokai na pompage molokai yango nyonso bandeko ezali te réchauffement climatique ezali koloba babindele bazolobela bato nyonso bazolobela na mboka na biso balobelaki awa eza réalité eza ya solo pour preuve yango tomoni makambo esalama kala ezongi lisu lelo donc eza ke bato baza na badécision ya monde bazwa décision malamu po ete réchauffement climatique esila et puis pollution eleki tellement que baegu nyonso mpe eza bouché mai nzela kokende ezali te yango esali ke tokoma na situation tozali lelo message okolancer na baautorité rapport bandeko oyo babungisi biloko message ezali ete baautorité baya en aide na bandeko oyo babungisi biloko mingi abungisi biloko presque nyonso na ndako baprovision bana bakendaki kasi bazongi te mais malamu ezali te motu moko akufi te na quartier molokai awa na pompage esika biso tozali merci. yo mtoza témoin omonaki ndenge mai ebandaki obusi bato mosusu nini okoloba paraport ya moi papa awa eza ke nzela ya mai ya bien eza te parce que mai oyo ezoya boye na oyo eza bepesi retour pe barefule na oyo ya lukunga esangani ebimisi bato biso otiti suka ya mai awa kaka mpasi tengenge suki mai esuki awa sikoyo nini yango kopesa toli na bandeko bavandi na quartier oyo comme toli ya ebele aloba te comme toli bango nde baza motu keti fale ke badégage mpo babongisa quartier o bien quartier o nde aboye bandodina na bango kaka bato bakufi te te bato bakufi te nzambe asungi parce que ezalaki na moi na ntongo bato bakufi te soki ezalaki na butu bato balingi bakufa babiloko omwe bato baperte babiloko ebele babiloko mosusu na minute oyo etemaka likolo ya mai bamusi bakiti Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse.